Salut les amis, c'est le vôtre Zidane Fikula, ZF. Nalingaki tomeko solola mukie, nalobi te ke nayebi nyonso, to naza connaisseur a nyonso. Moi lisolo mukie sur le vieux Nabiso Quadra Koraman Kofi Olomide. En tout cas, ça fait un moment que na toile scandale ezobima ya ndenge na ndenge. Mes questions nazomitu na la question que je me pose, bamakambu nyonso o ezobima sur l'artiste Kofi Olomide, eza bato mitema mabe nde bazosala yango, eza ba conséquence ya makambo moko boye moko asala, po balobaka de fois na lingala o tolonaka yango tobukaka, ou bien eza eloko mosusu. Kofi Olomide, c'est un grand artiste de la République démocratique du Congo qui a fait beaucoup de choses. Il y a bien. Musique Nabiso est traversée Afrique, donc bakote guna yenzambe. Mais comment azo jour mikolo leka, c'est comme si Kofi au lieu amata, au lieu Kofi azala toujours na gloire, na honneur, na trône. Mais c'est comme si Kofi mikolo na mikolo azo kita. Ba scandale eleki tellement ebele, makambo eleki tellement ebele, ça tire de partout. Est-ce que Kofi a de bons conseillers? Est-ce que les gens qui sont tout autour de Kofi sont capables de lui dire que Prez Boété, Prez Oyangote, to grand frère Oyangote, to Masta Kosala Boété? Je me pose vraiment beaucoup de questions sur ça. Premier point, sujet makamba bana. Tomoni mikolo nenge Quadra zobimisa ba photo a bana. Ya basi, ya mibali, ba mususu azalaka na bango en contact katana, akomi ozongisa bango. Mais je me pose la question de savoir, est-ce que Kofi est en train aussi de voir ba dégâts oya koki ko causer na kobimisaka bana bongo? Ngana moboti na parent. Mais bana moko boyo ozalaka na bango en contact te. Parce que mwana moko boyo kumisaka mingi, mwana moko boye o lobelaka trop. Tangu yona ye kokoso moko boye koti, okomi kokende koluka bana oyo ozalaki obimisa lisusu te, oyo ozalaki olobela lisusu même pas na TV, okomi kobimisa lisusu bango. Je pense que Kofi Yemoko azo créer conflit entre les enfants. Je pense que Kofi lui-même est en train de créer de la haine entre ses propres enfants. Parce que lelo ba oyo ya komi kobimisa, hier azalaki olobela bango esouté. Avant-hier azalaki olobela bango esouté. Et au-delà de ça, c'est que il y a aussi d'autres enfants oyo Kofi azalaka en contact na bangote, to azalaka à mesure ya kokota en contact na bangote, to peut-être ba maman na bango baboyaka na bana. Bana wana sikoyo lelo bakobi komona père na bango azobimisa bana oyo lobi azalaki olobela bango te, et que bango peut-être bakozwa chance wana te alobela bango abimisa bango.
ça va créer de la haine entre les enfants. Ça, c'est mon avis. Alors, notre artiste Koffi Olomide doit faire très très attention na ba sortie médiatique au sujet à makambo ya bana. Parce que conflit wana ekozala tellement molai et que peut-être il ne sera plus vivant avec nous un jour. To akolemba po ajezo pusana, il ne sera plus capable de réunir tous ces enfants-là. Alors na makamba bana ngana osenga vena biso Quadra Koraman Koffi Olomide, au sujet des enfants, mon vieux, je pense qu'il faut d'abord réunir bana en coulisses. Essaye de chercher tous tes enfants, réunir bango en coulisses, ba oyoza capable ya ko réunir. Au lieu obimisela bango biso bongo na ba réseaux sociaux. Réunir bango, tia bango ensemble. Lakisa bango que tous ils sont sur le même point d'égalité. Lakisa bango que tous ils sont au même niveau. Lakisa bango que tous baza bana na yo. Et que si hier tu t'étais mal comporté, si hier tu n'étais pas en mesure de les unir, mais aujourd'hui c'est un nouveau vent. Je vous réunis tous mes enfants. Peut-être je m'étais mal comporté, peut-être je n'étais pas présent, peut-être je ne vous montrais pas l'amour, peut-être je n'étais pas attaché à vous. Mais voilà, maintenant il est temps, il est grand temps que nous puissions être ensemble, tous en famille. Au laver penza cerveau bana tout. Au sentir penza que oui, il y a un bon vent na katia bana. Si l'aîné na bango so se minou par exemple, ou la kisi bande kona nyoso ba oyo yebi, ou sangisi bango tout autour ya yaya na bango. Je pense que Erogoya ou Bimana bango Quadra, ça sera peut-être la réussite. Ils seront là à tes côtés pour t'appuyer, ils seront là à tes côtés pour te soutenir. Bon, salut vraiment une photo en famille. Quadra Koraman. Au sangisi balifanto tout ba oyo yebi. Ba oyo yebi ba mère na bango. Au salut vraiment photo en famille. Bana nyonso tout autour de toi. Aux yeux photo on a siko chili biso na réseaux sociaux. Et ça biso bien makasi. Et ça ba fanatique na yo bien. Et ça la bana na yo bien. Bango tout. Baromi mona bango nyonso baza sur le même point d'égalité. Donc, les conseillers de Quadra, bato baza pemena Quadra Koraman, Songambeli Koffi Olomide, je pense ba conseil au fobo pesa viena biso yanwana. Vi asala recul. Atika kubimisela ka ba photo tanga tanga. Asangisa bana tout. Amekana ko sala examen intérieur, nazana mwana wapi na Burkina Faso, nazana mwana wapi na Abidjan, nazana mwana wapi na Kisasa, nazana mwana wapi na Kitambo, nazana mwana wapi na Masina, nazana mwana wapi na Njili, nazana mwana na Paris, nazana mwana na Londres. Asangisi bana tout wana ensemble. Asololi na bango. Arranger na bana tout wana. Parce que na bana na etu, mwana na mwana azana blessure na ye. Mwana na mwana azana pota na ye. Alors viens à biso Quadra. Ça c'est un conseil à mon avis. Na lobite ke na yebi tout. Mais tant que mon boti, biso to boti moi gauche droite, je pense que et aux Hollandais boula bien. Sangisa bana tout en coulisses. Faut bim c'est la biso photo moko. Deuxième point, sur le scandale Moussousou et Zobima, il y a des danseuses, Bazoloba, Bazofinga. Je pense que na calibre ya Quadra,
na niveau ya quadra, il est à mesure et est capable ya ko stopper hémorragie wana. Ya ko kanga hémorragie wana. Parce que za batu bazala na ye, ba yebani, ba mususu pe ko za ba histoire vraie. Oyebi ke biso mibali na vie soki kaka oke o partager nzoto na petite mo baza o bengo yaya, aza o bengo grand frère, aza ko bengo papa, ba honneur na ba respect tout esili. Parce que vous êtes déjà allé au-delà. Et loko ezaki o tia barrière et kokai ko za la somo, aza esu na somo na ngote. Parce que bosi bo komati na ba niveau mo obo. Et je pense soki bato baza pembeni à quadra, bako éviter ko répondre ba petite ou bazo tirer quadra. Soki bako éviter ko tala ba petit wana ba répondre à bango, je pense que balobaka on répond un imbécile par le silence. Et silence wana et au sala que moi discipline et quota. Biso PC arriva, basi mo buba finga kayo, moi si mo finga kayo, ex mo buba finga kayo. Mais on répondait que te kara vina yo kende, ozo continuer. Bae biso ba finga, ah merci à continuer. Bae biso yepe kuna ayoka kateke yo lobaka, ayoka kateke yo répondaka. Ti muta okoma na niveau mo boyi akosuka. Parce que moment oyo il y a carrière, il y a Kofi Olomide. Et c'est un moment où Kofi il faut avoir dans la trône. Il faut Kofi avoir dans la gloire. Et Nello, vous voyez que na tournée à Fali à 3 arénas. Chers amis, si Fali et Kofi s'entendaient, si Fali et Kofi étaient en bon terme, na tournée où il y a 3 arénas, essayez un peu une fois d'imaginer na You Arena, Fali à Telemi à lobby. Chers fans de la bonne musique, chers Congolais, chers Ivoiriens, Camerounais, Français, j'ai l'honneur de vous présenter mon papa, le Quadra Koraman. C'est lui qui a fait ce que je sois, ce que je suis aujourd'hui sur le plan musical, Fali Ipupa. Je vous présente Kofi Olomide, applaudissez. Bande onangai. Fali asali on a You Arena, asali on a Ovo Arena, asali on a ING Arena. Vieux Quadra vandi na trône. Tomi kosate. To s'embrouillete. Elingaki ezala kiti moko ya gloire ya lokumu Fali alingaka vandi sa Vieux Quadra. Ya danger. A présenter na ba 3 arènes nyonso wana. Kofi Olomide invité principal. Ou bien à Saliango par surprise, batunyo so ba ebité. Mais tala, il est kanika aboué. Ba conflit wana ya na tina mote. Ba rando ya héros. Ils ont l'importance mote. Ça c'est selon Ngai. En tout cas, quoi d'éviter qu'on réponde? Ça ne sert à rien. Et yubi mozo lela. Et na niveau à Kofi, une vidéo mon atalaki. Kofi c'est une personne intellectuelle, une personne qui a étudié. Mais je pense que Koloba par exemple na Isebola, Yokutuna Lobanoni. Pour paiement, il faut appareil respiratoire, bilialia. Franchement, si vous avez courage à Olobango, en tout cas, vous avez courage à Olobango, vie sopakio mabe, Quadra et sopakio. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau, mon vieux.
eza neti moto aza infirme moto aza aveugle totyango na contexte neti alobaki makambo wana eza ya solo ozofinga aveugle mobo ta yo kuna yo ki oloba na ngai aveugle yo eza discrimination et discrimination vieux bato wana bayebi yo bayebi comment ils peuvent t'amener au bout okoka te oloba. C'est ça au fait le truc. Ba omemayo oloba. Ba petite tout wana ba omemayo oloba. Mais ce que yoza muto oloba te quadra. Oza muto oloba te mo pa o mokonzi. Wa muto oloba te kimia. En tout cas wana ezaki avina ngai. Moi de biloko wana nga na sengi na o quadra koramani. Avant bimisela biso bana na ba photo ndenge ozocha sangisa bango nano en coulisse. Sangisi bango sololi na bango bongisi onde baloba le linge sale se lave en famille. Bongisi na bango bango tout ba pesani bambote ya leki ba bongisi atmosphère bien koti na kati ya bana après beteli biso photo des familles. Et ça bien makasi. Ah les amis. Serge Palmi, Papa na Palmi Junior, chef d'entreprise, mon ami. Didier Ngungu, na Londres, salut à toi. Serge Mboulaye, top class. Lopez et Sambi, Sambi Abasambi, na mboka prêtre zaka moko. Ami balete moko. Beta beta bamona forme. Forme belle place à Ochango ezate. Le mannequin de la ville, Papi Yafali, Yafalo. Salut à toi, big up à toi, mon frère Boza Ebele. Trésor au coco. Le concessionnaire. Le on payé car. Les kepa coco na Manchester. Bande quoi France, bande quoi Belgique, au lioti na Mbongo. Aux aux États-Unis, aux Canada, aux Londres, aux Italie, aux Irlande. Application Sendwave. Téléchargé en haut. Na transfert no aliboso zana bonus à $10. Na code promo Congo 10. Donc tant que télécharger application na ko bossa na te code promo Congo 10. Au check code promo Congo 10 aux $10 à bonus non akin. Est-ce que na bimabe? Docteur Richa, Open Clinic. Merci.